Kabila prépare un véritable plan contre le Congo à toutes les Congolaises et Congolais, de toutes les tribus, de toutes les couleurs, de se mettre debout pour sauver la République. Va profiter tant qu'on a vu ces alliés. Va profiter tant qu'on état d'urgence ces alliés. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi sinon les lots vont déconfiner et gombeter. Sinon les lots vont l'état d'urgence. C'est pour faire passer la loi na lokuta. Kabila a décidé de récupérer après ça qui a 10% à pouvoir na IDPS. Il a récupéré 99% à pouvoir. Les Congolais vont diviser. La tribu à Congo est divisée, le peuple va s'entretuer. Le peuple est déçu. Il y a un véritable complot contre la République. Kindoki Oyo, Yalinde Kabila. Kemboka Sikawa yali gouverner si base de la Constitution de la République à 18 février. Mboka yali gouverner si base ya accord ya Kingakati. To monitor ngo zisika to très bien wate. O kama kele wana. Ba moto ya IDPS. Bato ba sacrifier bango ba envoûter bango batiki ba na mosala ko protester. Mais pour qui connaît contenu à Bakon à Bango Kingakati, tout cela a été prévu. Kabila a un plan, c'est Kabila en train d'exécuter là. C'est prévu dans l'accord, il y a qui dépasse Kabila Kingakati. Kabila reste un danger pour la République. Parce que Kabila est venu au Congo avec un projet précis, avec des idées très claires. Déstabiliser le Congo, Kobeb sa Congolais, et Kobeb sa Kibomoto ya Congolais. C'est une folie ça. C'est une trahison. C'est un envoûtement. Pourquoi la politique au Congo est considérée comme une haute sorcellerie? C'est clair, c'est limpide. Rien ne peut se faire au Parlement. Parce que c'est dominé par Kabila et par des gens non élus. Et le Congo ici la capitale. Vous trouvez ces gars-là sérieux? Non, c'est bon que de qui dans ce pays? Papa, marche le constat là. Moi, les politiciens, parce que décision. La monka, c'est nous le peuple. Besoin de souffrir. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congo masolo congo solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi. Congo Dialogue. Francine Ngembe, mission na www.congodialogue. Totombeli bino mokolo malamu mbote na bino nyonso obozolanda biso lelo toye penza kotala wapi actualité ezomema biso toyambeli bino mwana mboka toyambaye penza kala et surtout que la dernière émission date de 2019 pour l'année 2020 lelo mbala liboso toyamba mwana mboka Prince Epenge obino boyebi to solola na ye nanu lelo na makambo etali Congo démocratique mwana mboka Prince mbote na yo. Mbote mon frère, mbote pena ba balanda kayo na télévision. Boni santé à président élu Martin Fayou. Par la grâce de Jésus-Christ, Toyali Malamu, président de la République démocratique du Congo, réellement, véritablement, authentiquement élu par le peuple Martin Fayulu, se porte très bien. Si tu as lu le coup là-bas, montagne à Sion, tu as chancé la kate, tu titibakate, puis tu as racine nabiso, ezali nourri et alimenté par la vérité. Le président Oyo Benga Kapenza, président de la République, a kangami na confinement, avion présidentiel et memie na mboka na été, atikali kunati mokolo banzele ko fonga mata koto tomoni président Oyo Boyaka. Yenda zali toujours kokumbela masolo. Ezali na ba Oyo bazalaka président sans être président. Puis ezali na ba Oyo bazalaka présidente tout en étant président. Paul Nanga ita on a koloba président na komun avant tout volonté à peuple. Tant on a kobenga Martin Fayulu tata mokonzi ko le Congo ezali kokanisa kilo nyoso ya volonté à peuple
Vous avez exprimé dans l'élection en 2018. Namonaka Martin Fayulu te lokola moto. Namonaka volonté ya peuple na biso. Basi pe mibali ya Congo o bakono ki est lokola mokonzi. Ça ne change en rien et ça ne changera absolument rien d'appeler Monsieur Félix Tshisekedi président. Parce que vous le savez, Kenda Komokote était le mankaso qui fondation réalité, to fondation yali ya zéro. Fondation ya mokonzi to président nyoso yali peuple et yali volonté naye. Or fondation ya Félix yali peuple te, peu volonté ya peuple te, yali nde Kabila. Voilà pourquoi on a bengaka Martin Fayulu tata mokonzi kolo. Parce que c'est ainsi que le peuple avait voulu, parce que c'est ainsi que Dieu avait voulu, et le temps est le meilleur allié de la vérité, et le temps finira par prouver sur le terrain que le peuple n'a qu'un seul président, c'est Martin Fayulu. Non parce que Martin Fayulu est venu du ciel, mais parce qu'il est sorti des cœurs des Congolais. Et vous êtes sûr qu'en 2023, qu'on récupère Bongana et puis sur le terrain de Kabinote, on dirait Bitumba yango pe bolali na bino etikala na ngora ya FCC Cash. Est-ce que vous avez préparé à solo pour 2023 pour récupérer Bokonzo bino bolela ratilelo? Wana ezali maloba na yo soko tali malamu combat Prince Penge akobunda ezali combat ya prison. Et combat ya prison wana tokolonga yango. Réponse nanga yango wana. Ndeko Prince Penge tozonga mo musika bote ko sala communication moko wa bino ba communicateur ya lamuka tomoni na ba miniature na ba opéra news na ba plateforme ebele information balobi ke Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba pesi mabanzo na bango sombi sinya biso yebisa biso bolingi nini ndeko Vital Kamerhe est déjà aza condamné à 20 ans de prison. Tout d'abord, je voudrais préciser que communiqué au wana bomonaki ezako senga ete ndeko Félix Tshisekedi aleka devant peuple peu devant bazuzi pour appeler sa version des faits naye a déterminer na peuple rôle naye to rôle ya joaki na cadre ya naufrage économico-financier au babengi 100 jours oyo ezali communiqué et signé par Prince Epenge. Ba journaliste banso ba benga kingai na yebisaki bango na bi makanisi toko kabula na lamuka yango yewana mengai Prince Epenge na porter lokola moko ba panzi sango ya lamuka pe mokambeli ngomba ya politique à ADD Congo ngai mutu na porter signature ya déclaration yewana. Donc atako ali makanisi oyo toko kabula ngona lamuka et ali mwana mboka peut-être mokonzi Congo Martin Fayulu tapesi yango te et ali mwana mboka Adolphe Muzito coordonnateur en exercice ya la mukate ali Prince Pengende apesa ki yango pona koloba ete to exiger na ba zuzi ba étendre ba enquête na bango na makambo etali ba chantier mususu pour 100 jours et alaki kaka na maison préfabriquée te 100 jours ezali pe na chantier mususu ba bengi saut de mouton kuna pe ki muibe salamaki 100 jours ezali pe na ba chantier mususu ba bengi il y a la construction à l'école. Plus de 100, c'est pas 20 écoles va construire toyebi na province dans la localité ninité, na ville ninité. Kuna pe mayu ya laki. 100 jours ils sous ba prétendu mini barrage. Ti le monanate. 100 jours ils pe ba route. Oh boka ke observatoire ya dépenses publiques ya bi ba tongi moi route moko ya moins de 1 km na 1,600,000 $. Na ba standard nyoso ya libanda bateke ko construire route te na 1,600,000 $ route ya moins d'1 km. Et donc mayu ya oyo fraude oyo kimoyi bio kilo koso oyo kindoki oyo ezaki na ba chantier nyos. Il fallait qu'on étende banquette na ba chantier wana nyos. Qu'est-ce qui a fait que bazuzi ba écarter ba chantier à problème mususu lokola ba saut de mouton ba école ba route ba barrage ba se focaliser kaka na chantier
oyo etali maison préfabriquée. Mais lelo oyo ndenge tozosola no procès kaka ya 100 jours ezali ya bandeko mosusu ya OVD ya Foner bango mpe baza kosamba bino bomoni maison préfabriquée mpo ezalaki ndeko Kamere mais na bandeko mosusu mpe bazali kaka kosamba na makambo ya maison préfabriquée. Peut-être que vous allez informer te na ba chantier nyonso source d'instruction, source d'orientation, source de des commandes et là qui obé cabinet il y a Félix Tshisekedi. Bakonzi ya Foner, bakonzi ya OVD. Bango banso bazaki metindo obé et pas ya Félix na directeur na cabinet. Donc on peut pas comprendre comment ba écarter ba dossier mususu comme pour préserver protéger ba mususu batiko obé dossier il y a maison préfabriquée. Yango tolobaki na lobaki na kombo ya lingomba na ngade de Congo pe na makanisi ya lamuka na komba lamuka ete bato mususu bakwa kanisa ete Kamere azali victime ya règlement de comptes politiques. Kamere azali victime ya kabale politique alors que Kamere ayibaki élément bongo. Mais ayibaki ye mon côté. Ayiba nana. Est-ce que bayiba ka éléphant motomoko? Motomoko ko bomé éléphant pe ko yibaye. Moto moko ko yibe éléphant. Ce qui Félix plutôt Kamere ayibi njoku c'est kaibi na cabinet à Félix Mobimba. Bayaki wana ba pouvoir ke ba signaki te yemo comme Félix Sengeli ayebisa biso lolengeli ni ba ko boma nzoku na cabinet na ye ya lobi ngaya ngani. Parce que ba ko yebisa biso sika wao Félix est le garant de la nation, le commandant suprême, après Dieu, c'est Félix. Il est le Moïse du Congo. Mais si bien même na acte comme on a nzamba lobi Félix bazo sepela no pona droitier na boko yebisa Moïse na bino Félix a été Moïse atikalaki kozala en coalition na Pharaon te. Nous disons Félix doit fournir sa version des faits. C'est une exigence légale. Pour éviter que na droit constitutionnel ndeko président de la République a quitté ko samba na mamususu il faut samba au moins na haute trahison o izali juge pénal nezaka juge constitutionnel bino botine na TGI quand même okende te na constitution ya Kingakati to na constitution ya 18 février o yo kende la élection il faut ko yeba et c'est important de noter que mboka sikawa yali gouverner si base ya constitution de la République ya 18 février te mboka yali gouverner si base ya accord ya Kingakati. To monita Moses kato tremia wate o kama kelele wana motuna wana ezoya ba moto ya IDPS bato ba sacrifier bango ba envoûter bango batiki ba na mostala ko protester alors que na likolo ya IDPS kuna ba ko continuer ko mela soupe na Kabila ba ko lia pete ba yebi mais ba bombeli sekele na bato ya se ba monter wana wewe moni 200 wewe wana moni ba telemi wana bazali aveuglé. So mukolo bakomona accord ya Kingakati mukolo bakopana babia makambo ba minaku bako sala lelo makambo batamoma bako sala makambo yo bokomona wana babengani kabunde lokola mwana muke et ali makambo ali prévu na accord ya Kingakati et Félix n'en paie rien. Donc yango mona prince pinga pesa ki point de vue wana mais ba journaliste ba ninga na ba journaliste je sais pas pourquoi ba mususu ngai prince pinga na pesi déclaration na ngai mais na suka loba signé prince pinga we makoko. C'est moi. Elle m'a kanisi ya lingomba na ngade de Congo na okamba ya makanisi ya lamuka mais ngai lokola moko a porter parole lamuka na lobi yango kotia kombo ya mwana mboka Martin Fayulu to kombo ya mwana mboka Adolphe Musite et ali pa nyagisko Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi poni batira Martin Fayulu po oza plus côté ya Martin Fayulu. Non la question ya koza plus ya Martin Fayulu te mukolo Bemba ko ya awa oyebi que te presque na kende ko la sur le pour na mobiliser bato ya ko yamba wana sko kala une année après. Mais non. Moi, nga nazolanda vérité. Nazolanda combat politique ali combat kaka ya malobate ya combat pe ya terrain. Bato ba ka jouer sur le terrain. Nga na mo même sangote. Na ko même sango na bango. Soki tino sikawa ndeko Bemba na jouer sur le terrain te. Tant on jouer sur le terrain, presque pe nga koza très zéré. Ya ko même sango na soka jouer sur le terrain en faveur ya peuple. Na lingi to lobela mambu ya IDPS wezo le kasiko men to le kamo muke liwe ya Pierre Lumbi. Bino na la muka. Bo yamba ki ondeni attristé, consterné pour na liwa ya kulutu na biso tozalaki na ye
et Pierre Lumbi. J'ai de très bons souvenirs. Pour na tango tolekisaki na ye nzambe da pesa nzambe da zwi to présenter ba condoléances na famille biologique na pe na famille politique na ye. C'est vrai qu'à un moment donné pour tout arrive ko changer maloba na matali pouvoir à Félix na lobaki yango alobaki ne bandete pouvoir à Félix ezali pouvoir moko ya masumu et na alobaki ke maboko ya Félix ya maboko yali mbindo to ko pesa yango te to ko seri yango te mais na sima koma kyo to ndimi pouvoir yango mais l'homme est caractérisé parfois par des imperfections mais le plus important c'est de finir sa vie en ayant le cœur léger parce que au servi mboka na yo loyalement parce que au salili nzambe nao et nzambe na pesa nzambe da zwi to kaboli maona libota. Mais tout le monde qui quand même présence de Félix Tshisekedi en Afrique to ebi ezala raté za ba rare président de la République en fonction aya matanga ya opposant autant mususu pe bino so bozaki na bokonzi yango légalement boke ko sala yango te quand même moi acte wana bomoni moi humanisme te pas fachi. Normalement makamba mutu ya kolobe ali on les ali distraction ezali wa ya CG ensemble to vandaki na Félix na Lumbi ensemble. Lumbi akufi, c'est normal que Félix ali moto ayakotala ebembe ya moto baliaki na ye bamelaki na ye. Si maintenant vous trouvez ça normal, c'est votre problème. Lelo toza awa tozo sa l'émission oyo na siège ya décidé donc juste liboso na biso parler du peuple soki bozo yo kamo ba son ya ba moto a epengla ki mwa mukie po yemo paza epenge mais to poussa na siko obe mina ko proposer loi oyo zo sala ke ba magistrat ya Congo faut ba koma ko dépendre na pouvoir politique donc na pouvoir législatif dans l'Assemblée nationale na Sénat. D'ailleurs, aux une proposition dans une poto simba non mamboba oui aussi. La ligne provocation. Provocation. Oui, va provoquer le peuple. Bah toi on a un soulèvement populaire. Mais bah qu'on soit yango. À la ligne où nous allons, je pense que il y a une forte probabilité que le peuple se soulever. Dans la logique au bango même la makam. Pour négocier pouvoir, oui pouvoir à peuple. Bozu batango bonomaki botia bango en otage. Mais il continue à pousser les pions plus loin. Mais peut-être que ça surprend tout le monde. Mais pour qui connaît contenu à Bakon, à Bango, à Kingakat, tout cela a été prévu. Oui, tout cela a été prévu. Kabila Lobaki n'a pas suivi le tapis rouge. Le reste, c'est moi. Et Kabila veut se garantir que tout est entre ses mains, à part le tapis rouge. Si plus réalité, il y a un autre qui été. Bah ouais, ouais, bah d'aller victime il y a ignorance na bango moko. Ce qu'on dit bah y wana bah ko sala contestation. Bah lobi ke eyinda député wa ko bima lelo awa bah ko betailler bah ko sala ni parce que wana za provocation quand lobi za trahison comment bah ko sala bongo pour Félix azo prôner état des droits ya bango ba lingi ba ndokanga bango te. Président na bango ya IDPS a oti ko bimisa na assemblée au par la fenêtre. Est-ce que bon ba empêcher qui ba benga na kabundi? Bazaki na réunion le bina kabundi non batieli bango pitilo na ba moto batieli bango mo essence na ba moto ba biboke ndiko tele ba descend non Kabila a un plan na c'est Kabila en train d'exécuter là c'est prévu na accord ba signaki DPS na Kabila na Kingakat nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude que DPS s'assume et là ko ba talibé sengi ba sala ba exiger na Félix accord ou ba kel na Kingakat ba ke ndiko zo accord ba signaki na bango oui. Mon accord. Oh. Mais la politique n'a pas eu information aux gens côté. Mais nous fondamentalement au sein de la Moka nous disons ça ne passera pas. Bon. Tant on a koya boye naoki papa mo raté misinga mwana nangai mina ko wana zaki parmi ba magistrat oyo me semble-t-il ba musée le roi des Kabila benganaki tango yaki na banana 7 heures pour na cause ya corruption. Manque à moralité autre. Je vais essayer de m'informer davantage sur ce sujet. Mais dans tous les cas, Mina Kwazan est caporal. Azan est lieutenant.
ya Kabila. Kabila lui a dit faites ça, il fait. Olandaka mende tango banyo ko bengana Kabundi. Mende aleka lobi biso ba député à FCC to zali aligné derrière notre pharaon. Mokonzi na bango kinga kati. Mot d'ordre ko pesa nde bango biso to ko sala. Soka lobi to ko esa Kabundi to ko esi. Soka lobi to maintenir. Et à la fin, oyebi eloko ni basaki na ba député à FCC basaki na Kabundi. On l'a chassé comme un petit enfant qui s'est retrouvé dans une salle de projection, dans une salle de cinéma pour adultes. Vous avez vu ça? Un président de l'IDPS qui est en coalition avec le FCC, qui s'est fait chasser du Parlement, presque pour n'avoir rien dit. Et pour le bagage mamba 7 millions, on ne connaît bien la mouka, c'est une explication. On ne connaît pas la mouka a pris une initiative privée comme parlementaire. Et je voudrais vous dire que Kabila a eu 18 ans. Ils n'ont pas modifié cette loi-là. Maintenant, Kouana Zaki, président de l'Assemblée nationale. 7 ans. L'avantage, il n'a pas vu ça quand il était président de l'Assemblée nationale. Il pouvait faire une proposition 2 jours après, puis il ne l'a pas fait. Pourquoi veut-il le faire maintenant? Mais ndeko na sekuna bazolo babino la muka bosundoli bango bino soki ya solo bubundela peuple outi koloba ke oza d'accord na ngote la muka boza d'accord na mamba mina kuté mais pourquoi pas ko sunga bandeko na bino ya IDPS to ya cash pona ko luka ko telemelelo ko na bino la muka bofandika kimia bozolo bala ba caméra mais sur terrain to lingi pe to mona pe bino bosangani bo mobiliser peuple bo telemi bosungi bandeko ya IDPS pour que loi ne le kate. La Mouka, tu as une force de frappe 10 fois plus que l'IDPS. Tata Mokozeko, le Congo Martin, tu as une force de frappe 20 fois plus que Félix et l'IDPS. La Mouka, à elle seule, peut mobiliser 3 millions pour te bengani bangonyo soana. Au moins, pourquoi tu as 200 ans? Au moins, les policiers, les policiers. Les policiers vont simber bangote. Et puis, les policiers au baye, ils vont mindu quitter. Bayende ko protéger bango biso na la muka tango to ko bima ba prince penge ko mona ba policier baye na gaz ko mona baye na ba arme chargée na ba barre de fer. Rappelez-vous il y a marche le 30 juin 2019 puis le 17 janvier 2020. Comment est-ce qu'on a été sauvagement réprimé par la même police qui aujourd'hui va protéger 300 il y a IDPS. Non, monsieur Bazari Kuna n'a limité. Au moins, on a monté sur les autres matins. Donc, nous, quand on vient, on ne nous donne pas l'argent. Quand on a manifesté à la Mouka, on ne donne pas l'argent. Bazu Bakabira n'a siège à IDPS, Kaboun a pris sa motivation et on va y moto. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de dire un vice reste vice. Kabila reste un danger pour la République. C'est là où Martin Fayulu a un avantage à comprendre Yango. Qu'aucune forme de négociation, d'attente, de coalition, de contrat ne peut être conclu avec Kabila. Parce que Kabila est venu au Congo avec un projet précis, avec des idées très claires. Déstabiliser le Congo, qu'au sa Congolais, peut qu'au sa Kibomoto ya Congolais. Mais tant nous politique organisons, quand est-ce qu'on va réagir. Et quand on va réagir, vous verrez. Va profiter tant qu'on a vu ses alliés. Va profiter tant qu'on état d'urgence ses alliés. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi sinon les lois sont déconfinés Gombete. Sinon les lois sont état d'urgence. C'est pour faire passer la loi na lokuta. Mais l'idée on est pas fâché. Mais Félix et Kabila, c'est pareil. C'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais c'est lui-même Félix qui vous a dit qu'ils sont en alliance. Ils sont dans un mariage. Quand on est dans un mariage, comme celui de Félix et Kabila, dans un mariage politique, il faut dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Tout ce que vous voyez là, distraction, Kaboun et tout ça, c'est au niveau le plus bas. Félix et Kabila, retenez ça. Politique na bino trop ya haine. Kabila aza vice, Kabila aza mabe pona Congo bino bokoki kokende na politique ya
proposition te bino bokendaka na politique ya haine faut ça la soulèvement faut to longola quand est-ce que bossi ça mambo ndeko na ngai chama miko musika pona bito soko nettoyer ki yango politique ya haine réalité politique ya rancœur réalité parce que nous sommes tous congolais mais les jeux politiques est fait ainsi nous pensons que tozaki na meilleur programme meilleur projet pour les Congolais. Yango ba Congolais ba saki biso confiance. Et pour nous, il est hors de question que si au peuple a biso confiance pour na to bongo la bomo inaye. Muto au peuple a biso confiance te. Aya acha biso pembeni pour être yé azo sika alors qu'il n'a pas un projet aux acquis avalisé par le peuple. La logique elle est simple. Ne cherchons pas rendre les choses aussi faciles, difficiles pour rien. Félix n'a pas été élu. Ce n'est pas en répétant, Félix a été élu qu'il le sera. Ozala Mtetela, Mungala, Muluba, Muyaka, Mukongo, Nande, Mbunza, Bisoto ya Liban ya Congo. Distraction, Bolingai comme la biso ya Koloba. Oh, Bino Boza, ça c'est d'ailleurs les calculs en pépé, Nicolas Matoyi. Nous savons où on va. Les biens que nous cherchons, c'est pour toutes les provinces du Congo, c'est pour toutes les ethnies du Congo, c'est pour les femmes et hommes du Congo, et nous allons y arriver. Si vous avez choisi de vous faire les alliés du mensonge, vous verrez que vous ne résisterez pas à l'épreuve du retour de la vérité. Pas fini par triompher. Voilà, tout poussana parce qu'on tend vers la fin de cette émission. De comprendre ces pengues, on peut s'habiller maël na yo pour na Seni, tu es dit que Seni sortant, en fait bureau sortant à Seni, ils ont déjà un mandat ici là qui, mais les lois ils ont un problème il y a qu'au désigner remplaçant. De Ronsard Malonda, ça quand même bon choix au bino Monique. Faut passer chance à un technicien à oumeli na carte centrale électorale avec ça la que l'élection tambola malam. Bikambo ya Seni biso na ngomba na biso ya action pour la démocratie et le développement au Congo. Regardez Congo en sigle na kati ya dynamique pour la liberté des urnes. Na kati ya la muka tolobi Rosa Malonda est un véritable poison. Véritable poison qui ne peut pas être la tête de la CENI pour fondre les peu d'espoir qui reste encore à cette institution. Au départ, CENI a créé une institution d'appui à la démocratie. Et le CENI est comme une institution d'appui à la tricherie. Et depuis 2006, à passer par 2011 jusqu'aux élections de 2018, la CENI n'a pas prouvé le contraire. Topé sa mission n'a soi-disant Nzambe en passant être le collègue babanga Yesu, ba mususu babanga Mahomet, ba komeka kosala bolamu pour na peuple. On s'est rendu compte que la plupart des églises de réveil sont des véritables dangers pour la République. Bazali contre l'émancipation à conscience nationale et contre le développement du Congo. Les représentants de l'église de réveil sont des kabbalistes dans le sang. Bazali complot, au moment où le peuple est confiné, Bazui Kanyaka ya Kabila, les musulmans, l'église de réveil, y compris les kimbangistes, peuvent désigner un kabbaliste, un péperdien à la tête de la CENI. Et je vous dis, Kabila est décidé, Kabila a tapé du poing sur la table, c'est Malonda ou rien. Moutou a peu perdu ou rien. C'est le bien Kabila Mbalo. En tout cas, ceux qui veulent passer au Kabangomba, Yambalo, ils passent au latte, papa. Et le Golin est si la kate. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.